Pepe na ba akanta mukita ko pe kisanga tena kitala mwana na ngai bolenge. Ona boti na bo mwana na âge ya 15 ans. O pe kisanga na mwana ngai tena zati mukolo mwana okola. Bona ya otala mwana ngai. Lobi ngana petite sœur na nga Salima tokende chiko na otala mwana porte ba boy. Ba satnel ba lobi ya Magali Chitundu apekisa batu. Na ngai tonde ko na moko ba otala mwana. Namo na porte de ba rejeter ngai ba boy na pota pona tala mwana ngai. Et comité à niveau bon. Ndé la bakité oh trop c'est trop parce que ko vana pe boza kwa ozo bimaka lokwa swing ndenge nini lokwa swing ndenge bazo manipuler ngai da na komi manipuler maman ni ndenge moko ko bundisa ngai d'autres fois na keta mwana kuneza ki terrible ngane Magali et Magala bambanga mulangi ya parfait na ndako. Maman ni solaza maman na katikati maman ni susu pardon ba sangeli ngakuna. Donc et le coup est poussé dans les cas d'émission parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. On a regardé l'image après ça parce que ça présent et ça papa. Mais si dans l'équipe on a sali, l'équipe on a l'obali kambo, ils ont ça en passe dans mon thème. Ils ont ça en passe dans mon thème makasi. Pendant combien de temps bazo moi na moi no le souté? Bazo moi na 5 ans. Na 5 ans. C'est comme on a comme âge. C'est comme on a ça qui neuf ans déjà. Donc ça fait 4 ans moi noté. 4 ans. Amona tezaki liboso na okende na après mikolo ya Magali atombo kaka ye moko abenga mama abusa bandolo na ebite soki makambo lobi na soki uti likolo na ebite soki peka ye moko na ebite na osa apeni boya yo omona mwana moko papa na ngeso pesanga passe na motema loko epousse ngai na ebite pona nini président to futanga boy azwinga na bomwana na servir ye na zaki danseuse pe na botele mwana bato mususu kuto basani lelo côté mais amemi bango na poto na éviter motema ngo ya nini après azo sala nga boye autika na Kinshasa opona nini ngabo na sali 2 fois voyage na les États-Unis et simbite pona nini mutafina buto makamona na yebite pe na keshi ninga moko abina na zonga osaba démarche na ndenge malamu ti siko papa na ngai atiki nga na Kinshasa amemi bato mususu mengai ya sundoli nga na sali eloko nini au près comme boina benga batuna sona benga kesimba kate na ki kota maman Agnès croit que maman kokote langa rozala netre mais maman susuka donc ndenge moko kaka na président na peso ki président mutayibisa ba makambo na bazo manipuler nga na Magali Chitundule ki président bazo manipuler nga makasi na c'est comme si na komi rejeter lelo que ça nga pasi ya moi. Tant qu'on bien après, vous parlez de Papa Chéri parce que Yene Moutazali, vraiment président, il y a BCBG, place aux Alaki, mais affaire il y a le pan qui moi en tout cas va somber là le pan de l'eau mais quand peut rebêter la biso les solana aux vendre na le pan on a yo tchoke na Chine au ticket le pan on a yo bah a biso ozonga ina le pan on a yo aux le pan on a mo bo somber là yo batia à l'aise tout ça pour poto lobi dia bakinda na hotel poto batinda hotel. Mais au lobby qui bazongi sayo kouta Chine bazonga na Kinshasa bakotinda opoto mais basomela wa lopango mais quand on bête biso lisolo lopango wala est-ce que réellement mon en tout cas basombela lopango na Papa Chéri nana yeba basombela nga lopango ina sima to yo mona ni kandani za yango te exemple lopango papa moko ya muluba esenga to longwa nga vanda ki wana na vanda na kati wana après na simi compliqué balongoli ba benga na moni kaka ke no lupango esenga susute komi vrai document bimi ya papa moko ya muluba na ebite nga na mona ka lupango na simi baluki na ebite. Bon, pendant tous ces temps, Zalagi wapi, ti, ba wane ko manipuler, ba sombele le pang, ba eba botelu, biso to ebi ko zakana mwana na parfois kina na epoto, mais lelo mambo to komona, ils ont dirait surprise. Pendant tous ces temps, Zalagi wapi, oloba quitté pourquoi? Na loba ite parce que faut même makamuna na kimia, na même makamuna ndenge ya kimia, que na otala pe liboso na sima, na otape mwana na kati, na zui 7 ans patience, na patience, na bois qui koloba. Qui n'a les quatre places dans le bas dans l'équipe. Celui dans l'équipe, il y a deux choses poussées dans le bas. Parce que trop, c'est trop. On a supporté jusqu'à quand? On supportait Tiwapian. On supportait sous terre. Ah, je l'ai solution. Chaque fois, on a un moananga, atinda bisola moananga poto. Mais après, abaloli makambu, azimona ketina moana côté à maman Agnès. Si c'est compliqué que nous avons brisé na mwana na ja timu ko mona ko majeur bongo ya lukanga
On a question réponse il y a Magali Chitundule qui peut-être c'est propre. Il y a président JB Piana. Des réponses de Ngamon en tout cas. Oh là là, une triste réalité, c'est vous avez dit ça fait 4 ans, bon mon a ramon a été. Vous savez la démarche au monde à moi au monde a réussi moi a été. Mais tant que moi na Azaki na 5 ans bazué et ça la ndeni qui base à moi parce que moi na Azaki n'a pas na. Bazaki moi na comment? Moi na Azam qui a commis na 5 ans après ba yeko moi na. Babala ki moi na, papa ça qui ombongo au CD moi na. Po to mona ki était non nga bazoti ndanga poto basombeli nga lupangu na kopesa bango siko mwana. Ezaki ndeni. Ezala bongo te papa na ngai. Pesa banda osenga mona na kutu wana 7 mois. OK. Pesa nga mwana ngai, mama na ngai zali obokola. 7 mois. Ti osaki ba izo mona na 5 ans. Ngali na zabo na za mama moboti. Maboti mwana nga na 15 ans. Pas ya kokena maternité. Nano na posa mwana ngai, naza vivante, non na kufite. Ndenge nini nga mama mwana naza envie koko kokendo boko elanga mwana. Donc naza dignité oboko la mwana ana, bongo na botaki ndenge nini. Naza na posa presa tinda na ngai na mwana ngai toke na poto nga moko na boko la mwana ngai. Po muta kolinga mwana na koleka nga azate. Na posa nga na kokendo poto na mwana nga na boko la mwana nga moko. Mwana nga pasa na souci na ngai. Ana souci na ngai. Ndenya la kakingai poza la kanga teke na makambo na omona o ala kanga ngote makambo baluki le na komi mwana mabe pourtant na eti mabe na sala eti nazo senga kaka mwana ngai pesa pesa nga mwana ngai na kende poto na mwana ngai na boko la mwana ngai mwana nga tanga ba classe na poto na mwana ngai na poto ati na mwana nga toke nga na mwana ngai na boko la mwana ngai na tipaka makamba musique ya présenté na kenda ka répétition te na kenda ni concert na otika no pe mambabini na kenda su kobine za musana ngana otika ngote na oluka job ka travail na ngana continuer na saki na pona yemba ka bien pona binaka na za na temps les ali ata siko so bina pesa ba démonstration mais na l'équipe mambabina te makino eza na ngaka esilite OK mais nga souci na ngezali président atina nanga na mwana nga tokende poto nga moko na bokola mwana nga parce que yede muto alobaka ndenge wana mais comment le loi changer komi boye et komi na finga maka partout et komi partout lekine moi ça loba nanga ba n'importe quoi mabe na sali bango loko ni na koso kesra na mwana muke na ba diverger na kesra wana ba botinga mwana mabe na nga ile sika nini na sali loko nini baba mambo boti bozaka na bana bino boza basi loko nga botala likambo nga na sali loko nini. Pourquoi il est compliqué boy makambo to soit une prise de la boité to kana vie boité. Très bien, une réalité si triste, une réalité qui fait très mal, mais ils ont toujours les mélanges avec des énergies positives parce que est-ce que on qui peut saisir justice comme quoi que bazu au moins illégalement bazu au moins na consentement na yote aux manqué affection moi na on peut saisir à ta justice te pour nango non que la justice ndeni papa bango bazana bango bato bazana ba relation bazana bato moko wo donc la justice c'est pas nani ngalilanga et pas nzana donc la justice c'est pas nani bango bato bayeba na bato bazana bambongo bango ba patron ngana osani nzambe nde muto aza justice nango na koyiko compter pas na nzambe yende aza nzambe ya justice omeka pe kosolana mama nieste bo solola tuka mama na mwana Alexa omonisa ye pasi na yo ne mwana na yo azozanga yo meka te kotalisa yango te mama nièce bon naza pona lo mabia mama te mais mama nièce nako tant encore azubaji mwana mama pe balukia na ngai na souvent to ko soigner bien eto azu mwana ba kono ba ko maltraiter ngai ezala mama nièce ezala na Magali Chitundu des fois to ya Magali abundi sanga kuna bambanga mulangia parfait mama zaka te mama kutazoya ke bakolenga na kingo mama nièce na ya Magali babundi sanga na kikambo magasin sika mama zala. Oh là là, une réalité si triste. Alors, ceux qui, dans le cadre autoyambi lelo, ceux qui ont opportunité, ils ont la maman, ils ont la yaya, et puis ils ont la yemoko papa chéri. Message nini au relancer les bangos, ceux qui ont la caméra, face à la caméra, mon Ansuka Brunel, message nini au pesa bango vraiment. Bonjour tout le monde, toi ça qui dit là l'éternel, toi ça qui dit là public. S'abonner vite dans la chaîne YouTube Banka TV, ya yemeye,
la meilleure journaliste confirmée de la RDC, Marcelo Mbia, la kamikaze de la presse, Marcelo Mbia, toi ça qui dit là. Message n'a pas pris na président. Denga boto signon surtout na nenga respect. Papa chéri, zwanga na mwana ngai, tinda nga na mwana na poto na boko la mwana nga moko parce que naza envie na kufate. Jamais muntu musako boko la mwana nga tandi singa mo naza envie. Parce que ngande muna mima ke nef mona libumu. Ngani na butaki. Non na kufite. Président naza ni contre yo ni pour yo pe na juro lo ba mabe na otembe na CP ka te na ndenge osali ngai olaki ngai ke otinda na poto. 7 ans na patienté. Pe na simozu bato mususu onemi bango na poto. Nga otiki ngai vie. Na sali ba démarche na nga 2 fois na ki États-Unis simbité na mbongo na nga mo simbité. Na kenda Chine ozoni sanga kino bina zonga kini oya osala nga ba démarche na kende mais ti lelo vie. Côté wana esalinga pasi mais na oyeba te loko nga na sala parce que ngai na legaka te na lobaka te puis na mona na te na mwasi mo na zala boy na mi bomba kana mi kangaka na ko s'exposer te mais loko via sali l'exalinga motema pasi sanga motema pasi mingi peza mutako tikanga na kinte batukuta memi bapoto bakia tiki bango kuna batu wana basaila eloko ni apesa endini ya mutuya parce que on a pesi eza ya mutuya na sima na ngwa récompenser nga eloko ni récompenser nga eloko ni na sima na eloko te. Deuxième point. Et combien de temps aux obina la société? Balongola musala ka boye. Balongola musala faina bano continue ba bisinga na vanda na nutilelo. Esali ba natiki obina ça ta ba 6 ans. Ba 6 ans. Ba 6 ans. Mais après que boto moi nous continuons au bina au kidnappé. Eh ça les 6 ans te rumeli. Et rumeli ba 7 ans. Ba 7 ans. Na rumeli ke na osa somsa te. Mais tant que boto ko zongile ka obina. Ya lo baka mamude mususu après na sima e baluke ko mususu na zongi susu musala te musaye lo nganga ka boye tisiko eloko pe na sala na ye bagate o luka pe musala place mususu te na luka ba musate na za mwasi fa ina vasa na mutu na kimia na sambe na nzambe nzambe na talisa nga sikoyo nzani na kujiko landa et pas aigle kitoko makasi kone simba po na zape bilo mususu na isalanga moko ya studio ezali na beto na bakistila kimongo na sa ba démonstration yango ba danse maintenant na sa clip na ngote na nje mususu ezali pe na studio ezali na tika na yo moko yemba ba ta clip na nga doucement te tout à le petit brunette au mona tout clip na nga doucement ezali na sepel na orchestre ya président Fali parce que il a droit azabo a déranger ba fite dit to ka ba orchestre musuba solo nengi lekaka kuna yanjo ai sanga kuna ya zarabo dit to yo ka iloba make azalaka nebu azala muto wa makambo wana te ko simba ba fite isoki oye musala oye ka musala et pas fallait za bon yo za danser solo bi bese ko bi a solo to mona pesa ndali na leka quartier latin ya bi na quartier latin kuna ba simba yo ka pe masolo bon nga na ba émission na menga na mama quartier latin na ngide na ibiti benda mwana matoyi chini ya upiana asa kuyana na kusasumuna awuti kusasumuna papa Kofi legende viva papa Kofi mpao mkonje legende viva mwana na awuti kusasumuna yikona o ayebi yete mama pesa kipasi mingi na mitema batu ya ngana yego yebisa yo benda ye matoyi wana milayo wana hakeba boya kusambusa badali soki banani baleki na yeba yana yeba kokota miniature na lendo ndengwana to yebite so ba diploma ndeko ndza ka pia solo mama to yebite ko yokota control pamba alfan mbimbi sambwe na ya damu na bina damu mdolo bakana yete al omona makamba baby mama denda yemato ya bandit chic hein apparemment les Romains sont en train de nous chercher bonne chance on est là venez nous chercher à Champs-Élysées. Est-ce que tu connais cette avenue? Est-ce que tu connais cette avenue? Toi là, venez ici. On va voir qui contrôle Paris. Beaucoup t'a soufflé. Allez. Mbia Marciano, voici à Pembe, 100% banda. Yango za ba famille ba Mbia.
Suivez-moi dans Banca TV, chaîne internationale. Quand on a essayé de jet privé à Marseille, on a dit que